messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et vous êtes très nombreux à nous suivre, à suivre cette émission Il est temps, parce que c'est une émission sociopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'affaire Likazu, Ntsamba, Lungwila et Tondolo. Ça fait en tout cas débat, la toile est remplie de cette information. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, a-t-il réussi la corruption? Était-il corrompu ou non? Et nous allons le découvrir ce soir avec notre invité. L'actualité, c'est aussi l'élection des gouverneurs. Nous avons un nouveau gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou. Il a été élu depuis le lundi 9 mai de cette année. Pour en parler, nous avons invité pour vous un leader. Lui, c'est Leblanc Congo. Il est président provincial du groupe d'appui Makuku Matatou. Leblanc Congo, Mbote Nayo? Mbote, le grand journaliste Sondo. Est-ce que santé, ça calme? Très bien. Voilà. Leblanc Congo, to uti kolega na élection na Congo central, mais to kamwe bandeko ba kamwe mutu oyo bando soutenir akata nyani ba kave. Mutu nanga mutu nini wana na. Mais sénateur Oli Lelo Nzazi. Bon, ndeko Sondo nalinga ko mingi poza journaliste moko diale lote mozaka poser. Merci. Mais eloko na koyebisa yo ndeko Rolin Jazi a postulaki indépendant. Na indépendant eza eloko mukete mutu a posté indépendant mais abimi parmi les 5 premiers. Abimaki troisième, deuxième premier tour, okay. Troisième deuxième tour. OK. Il faut y bango ndeko Rolin Jazi to fandaki na malamu campagne basala yon malamu to sala yon malamu. À part ça ndeko Rolin Jazi sénateur homme d'action tozoko mener tout le monde jusqu'à 4 h du matin. Bisuka tozaki na victoire mais européen ça toza obabenga nini union sacrée batali ndeko Giban muta union sacrée makambo ya kobeba na 4 h du matin mais ndeko Rolin Jazi na pesi coup de chapeau toza na ye tina balobi azwaki te pona mbongo ne katiye ba musupe balobi maturité politique on dirait nano komi nango te nga fanda na ba vuidi babingi na fanda na ba Chasadi Tumba ba ancêtre Chasadi Tumba na fanda na ba Mbachimbacha nde mukonji na fanda na ba Jacques Mbadulu te type wana ana qualité wana Rolin Jazi na Congo central soto za na 600% ba jeune yé a rosa la 10e té na Congo central a rosa pe 5e té a rosa pe même 2e. Rolin Jazi aza maturité mo makasi ponga ni amate na yanke na maître de jamais na rofana na yuma moko boye oyo azo raisonner nini. Il faut yeba Rolin Jazi a vwengengele. Il faut yeba pe a des côtés ba fleuve cataract. Rolin Jazi a beta campagne kitoko. Ndenga na uti koloba ti 4 h du matin ezaki kaka Rolin Jazi. Ero pesa eloko kataki Rolin Jazi ezate oyo zoloba. Eloko kataki Rolin Jazi ezaki problème ya problème kataki Rolin Jazi ezaki problème ya candidat union sacrée. Candidat union sacrée oyo ndeko na biso ayutaki koleka Docteur Guy Bandou na VG na Grâce Bilolo. Bon, topesi bango chance. Merci beaucoup en tout cas les Blancs Congo opesi bango chance et biso pe sondon to kolobanini topesi kaka chance et pas Docteur Guy Bandou openza 33 voix sur 8 voix. Et ça quand même belé hein. Alors tozoko baseko koba affaire Likazu. Balobi affaire Likazu des problèmes ndeko na biso les Blancs Congo affaire Likazu Ntsamba Lungwila et Tondolo. Est-ce que ezalaki une façon pour le président
tango sali sortie officielle sortie médiatique naé président tant le président honorable président Jean-Claude Vouemba a sali sortie médiatique naé mais je crois que sortie médiatique on a balobi il ne fallait pas bima parce que à l'ouki confusion et kota katia province nande konaye Eugène Diomindongala oyo a traité de tous les mots oyo a lobby vraiment makambo oyo c'est les kala et batu baye ko kangeleka na malobane moko tsamba azwaki tondolo de pona batu balobi ke eza corruption signe moko ya corruption yo lobi ni ah ndeko na ngai yango nazote ya ba parents nyonso ata ngai bana na ngai baza na linikini bana musu baza na ba privé mais chaque congé bakena na bamboka te au secteur de pâtes mais bakota ka bachanga sidi na kati bakota ka ba mbilutolo na kati pona nini bazwa sagesse coutumière bande kona ngai ba mususu baza ba diplômé ba mususu baza ba licencié ba mususu baza ba niveau nyonso ba doctorat mais so batunyo mboka na o eza wapi soka za mutu ya chela koloba na chela secteur ni na yebité groupement ni na yebité pourquoi il fallait biso ba parents totinda bana pe na bamboka omoni eloko mingi ba jalelo ba komi kolobla makambo ngo ba matisango po ba yebi coutumité ngale blanc Congo na fandi na vimoko oyo nyonso abotami na mwanda akoli na mwanda ayebi le blanc Congo azali na vie ya abondance po mama na ngai premier commerçante abandaki njela ya soyo eza mama na ngai Marie Muyombe okotuna Jonas honorable Jonas Kadhafi ye ayebi bazobetaka bien na vie nguma de fait ancêtre Ngouma, grand frère à Jonas, honorable Jonas, maman na ngai, tozali na vie mo malamu mais azotinda nga na mboka. Chaque congé na ke na mboka. Ti ba 90 toye matadi. Alors, ti nazo fana matadi na okende mboka po na kota zage bien si je suis chef coutumier président de notable de secteur de Patou, Ndeko, président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba, c'était chef coutumier, c'était notable, premier notable à Congo central, en tant que président assemblée provinciale, Jean-Claude Mvemba, le sauveur du Congo central. Après si, oyo, ba yebite binga kingana, l'ICC. L'ICC wana mutu ayela ki yango ezaye moko ndeko na ngai Diom Ndongala Mbuta na respectaka ye Mbuta ye akuti président assemblée Jean-Claude Mvemba le sauveur du Congo central abi Mbuta ndengo za wana na ye oyebi naza candidat fallait postuler babenga prise de contact. OK, prise de contact kota ngena kota na finda dokusola aye no ngai nde na boye na lingina koma gouverneur à Congo central apesi ba donner na président en tant que maître ayebaki Guillaume akolekate na sens que un akolekate na sens ni un ezali kambo pouvoir tolobaki Katara qui a continué pouvoir na population nyonso kasangula mwana basoueta ki Katara et continuer pouvoir na parce que atuma tubwana ala muta Katara mais siko ndeko Diom Ndongala a muta Katara kité a muta Lukaya ndenge na Lukaya tozwa président assemblée provinciale le sauveur du Congo central Jean-Claude Mvemba Lukaya rapporteur Lukaya, rapporteur adjoint Lukaya. Papa Tongo Kendewapi. Donc, alors, impossible pour Azala élu en tant que gouverneur. En tant que gouverneur, Mandeko Oba Loba.
tozonga mwa moke na coutume po ngai bambuta mingi balanda ngai bakongo mingi ya poto babenga ngai balinga nga mingi bayebi coutume tozongi na coutume ndeko Sondo nga naza mokonzi na Patu c'est moi le président des notables du secteur de Patu pe na leader numéro 1 ya secteur ya Patu mutu moko takoleka ngai na secteur ya Patu pe Changasid na territoire de Lukula na ba jeune naza 5e te na ba jeune à part ba honorable mais na ba jeune naza 5e te territoire mobimba 5 secteurs tozana Fubu Kakongo Patu Chundiside Changasid mais na yebisi yo ba action na salaka pe populaire naza nango na territoire de Lukula naza 5e te na koza 2e pour na koloba premier te même toke nga na Patu naza demi roi na sens que na respecta ba mikolo bambuta mutu mo ayeli ngai les blancs Congo tozwana nu non naza na besoin na kata basi bonte na kata mabaya tozwa sikoyo sujet mabaya na kata mabaya na bazamba nyonso neti ngai mvila na ngai eza mvila Makuku Ntekolo Manianga sikoyo ke na Patu Changasid tozana makaba ezali mbenje ezali pudi ezali donc bamvila ebele ezali ba clan babenga en français clan ba clan ezali or ngai tangu mutu wana ye na comprendre mutu oyo ndeko na ngai na kota Bukoko natali boye fana sunga ye mais tous les clans wana bakolinga te mutu oyo akota na zamba alake kata mabaya akende affaire basi bana ba 18 baza kuna bana ba 15 bazali bana ba 20 bazali donc wana soki boza na soupçon ke mutu ngo aza na vie wana to soupçon eza déjà eloko yebani sikoyo nini esalamaki nga na moni kende na ba clan nyonso ke noko solola na bango tanga na lobi kende na ba clan nyonso ke solola na bango mbo alatana prise de contact au sal na yo en tant que président de notable de secteur de Patu mvila clan Makuku Ntekolo Manianga en tout cas Zouam quelque chose somba Likasu Chamba Lungwila Tondolo bon nga na koboya te na zui oke kuna na yebi esimba kite mais aye ponga na konze ke batu non nga na moni yo oza koko na ngai en tout cas na sengi na yo sunga ngai ya yo déjà pour mon exemple $50,000 nga bi mbongo yango akunti mbongo yango yo de okotazama non ako yo ozana besoin ozwa bazamba nyonso zonga na batu wana ngai na kotika kozwa mbongo na yote mais président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba le sauveur du Congo central alingaki batu bazolobaka to teta l'union alingaki te kobimisa ndeko Diom Nongala nyonso libanda na ndenge nini ayebisaki ye vérité biso na veranda ye na sala ayebisaki ye nini ko bandeko bayeba ayebisi ye boye ndeko Diom Nongala oza Ntekolo na nga okotikala kozwa te na ba élection ya gouvernement na ba élection nga mwana zwa mbongo na yo eza te poso na zwi mbongo na yo ekomi mabe Metsamba azui non papa Likazu azui papa yo ndenge non na rappelé kaka non. On expliqué déjà bon ndeko Sondo toke malem lobi tozaki na yo awa place osala émission tant na bengisi yo na prise de contact na somblaki yo te na pesa yo te mbongo ya bière
opesa nga mbongo bière te osomba inde bière yo zo mela ngape na omela so olingi secret bana eza différent nga yaki ko luba poste yo ndo benga journaliste papa eza différent tokende moi comme yo bimisi yango tokende yoka comme yo bimisi yango nga na zali na poste nga na poste laki non ndeko nga na poste laki c'est différent yo oza journaliste moko malamu nalingaki na pesa na exemple yo bolamu yo sali olo bango na TV yango ponga na olo ba yo ndo benga nga yo nde mdo benga nga batebele yango nga na bisa yo sonani exemple yo tango nga na bengi yo prise de contact soko yokaki le blanc Congo ayebi koloba te ayaka na télévision ko finga batu ko saboter batu na kanisa ngo ya sute même ena benga ko ko zwambongo loba na ko zwambongo na yote mais alatanda o melaki bien oliaki wana za problème te alors bana mokiliso muda sali bolamu aloba bolamu na TV ndeko sondo makamwe comme ko troubler se batu balingi kaka Congo central tozoyeba te tokende wapi Congo central balingi kaka lata makambo ko sala boye nini do yango ndeko sondo le président Jean-Claude Mvemba président assemblée provinciale toyebi assemblée wana ezalaki malamu okende na yo na dragage ke oya na assemblée pendant 8 mois assemblée provinciale zofongwa makate mais président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba le sauveur du Congo central tangu kaka akomi wana mbala moko esala 2 mois te ba député ba komotamla ba jeep biso na ba député mususu zo wela ka ba taxi mais sikoyo ba député ba komotamla ba jeep ba député chaque fois ba bigo na bango za kofungwa to songeli dossier wana ba alobi na kati ya vidéo wana que balobaki na honorable comment na Eugène Diom Ndongala candidat gouverneur candidat malheureux 500 mètres ba école ba fille donc akoki ko s'approcher à 500 mètres école ba fille osumo te baloba wana ezali ko tuka moninga na ye tolingi réconciliation nationale provinciale est-ce que na mama loba ya wana makambo se le kakala le grand journaliste Sondo pour l'équipe ba journaliste ebele akini merci na lobby te ndeko nanga Flavien nani oya télé 50 Flavien yote na lobeli mais oleki ebele pe akini ndeko Sondo elongo ngala oyebisa yo ndeko Jean-Claude Mvemba le sauveur du Congo central président assemblée provinciale et ça là qui est passé ayebisa ki ndeko na ye ntekola na ye okozwa na yote ndeko akei ipaka kelo songla na kenge azongi susu ya kosala susu déclaration yozi 0 voix asala point de presse ala bi corruption esaleli eria sandengwana yango maloba oyo ya kati président abimisele flash abimisaki nyonso te ndambu kaka po président ya banga te oyebi aza guerrier wana makambo na ye abimiselaki kaka ndambu mpona koyebisa population bacomprendre mpona nini abimi na 0 voix papa nga nasepelaki mpo nga mpe nazobanga mpo ndenge akena ovisite mpo ayebisaki badisciple na ye résidence ezokoma ya ngai sikoyo azali très si résidence wana ekoma ye résidence officielle ya gouverneur amonaka vuvuki eto babimi tetemwe babimi bana vuvuki eto babimi bakende sikoyo babimi 12h30 akenda ye wana akomi kaka donc azotiaka bodoke banzoto moko amona donc mystique alors omoni nga nabangelaki fort oyebi nabangelaki fort nini obangelaki nabangaki makasi soki président assemblée na badéputé provinciaux na biso bamekaki kovote ye mpo sino bana nyonso tolingi omona bamakambo résidence wana oke na ministère baministère wana balekaka wana bamosusu babimelaka boye
donc elingo ozala porte wana balobi bakosalaki bamakambo akotaki prison ya pambala ayebi makambo te yango président de la république agraciaki abimaki malikamo nini susu oluka Sondo le grand journaliste nga le blanc Congo soki bayebi deya le blanc Congo amelaka mingi masanga bakozwa nga kote nini soki eza lukuta siko nga namelaka nga secret e namelaka nga masanga te nakenda na bar te mais sikoyo bato balobi no le blanc Congo akweyaki wana atuteli bako azokaki mpona alangwaki mais bato nyonso bakotémoye no le blanc Congo ndenge aza wana amelaka masanga te nini ngoloba wana c'est que atika biloko wana kolanda bana wana alors tozokoba kaka se kokoba mais balobi élection yango sincèrement corruption bato mibale bafundi ya liboso ye moko Eugène Diom Ndongala ya mibale de gaba soki de gabana soki Masamba monsieur Masamba ye pe afundi alobi en tout cas azana flash moko kuna azana ba preuve ya corruption ozomona te que quelque part ba député ba corrompaki bango quand même ngo kotela bango to ndenge non na kotela bango te elo mona oyebisa yo isanga isoni na mawa o babenga mambu mambu ludia ludnoa luvanga maluzolele diambu yeta ngwandi kidi ba didintu donc biloko yo ekomi machaka mankuyu ona lobaka papa yo bimize na 0 voix obimi na 0 voix okeno funda banani po batu o bakotya makelele eza mama Ngudianja eza sénateur Rolinjazi eza Roger Mwakamwaka honorable Miller pe honorable Fumwa Bangunja Papi Matezolo po yejete yepena asimbi Congo Central bangonde bakosa makelele mais baza calme bapesi Gibandu chance baleka sikoyo bozo funda ebele 22 candidats wana bayebaki bakozwa te papa na expliquaki mwa muke ifato ye bango Congo Central eza pouvoir ya cataracte oh to so totali po elaxe eza pouvoir cataracte Giban muta cataracte yabimi premier deuxième Ngudianja muta cataracte troisième Rolinjaz muta cataracte quatrième les deux quatrième muta cataracte bata moko muta Bas-Fleuve Bas-Fleuve moko muto ya cataracte toke cinquième Papi Matezolo Fumwa Bangunja muta cataracte bomonte pouvoir wana eza ya cataracte. Ok, je crois que ndeko na biso balandi tozo koba se koba na émission na biso il est temps tango et koki toyambi ndeko le blanc Congo oyazali président provincial du groupe d'appui Makuku Matatu leader pena territoire ya Lukula donc grand prêtre côté wana et vraiment alors to lobela likambo etali marambo G8 ba révélation G8 à Sali en tout cas batu ba lobela yango mingi selon ba déclaration ya G8 à lobby président ya assemblée provinciale ya Congo Central on dirait moi fuiti moko eza kuna na dossier ya Mwanda Perenko 10 millions de francs congolais moko neti alimeka ko benda alors yo za proche ya président provincial président Jean-Claude Vwemba yebisa biso dossier wana ya 10 millions de dollars eza ndenge nini. Merci le grand journaliste Sondo. Ndeko G8 nazo comprendre yete. Aluka nini na président assemblée. Président parmi abato abundela ki population Mwanda
po bazwa mbongo wana eza président assemblée Jean-Claude Mvemba le sauveur tango bake kosala conférence wana na poto bakendaki président assemblée na ministre Edgo Kabir bakei babimisi 10 millions na 10 millions wana ezate bapesi président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba na maboko bavire yango président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba akwaza mutu ya population apesi idée basala comité de gestion ya ba resocta ya Mwanda basali comité de gestion pona ko gérer mbongo wana avant un frais bima eza comité de gestion président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba aza atana mete na mbongo wana d'ailleurs normalement il faut mbongo wana basala yango déjà mais confusion eza wana population baloba bachela bango courant ya gaz pour Mwanda ba associé à courant ouais. Population mususu baloba bachela bango courant ya inga mais avec 10 millions wana ekokoka gaz mais avec 10 millions wana bakokoka courant inga te yango moni stop eza wana président assemblée asalaki musala na ye asukeli wana mais d'où vient que G8 abimisa aloba likambo wana G8 quand même azalaka na ba révélation biloko abimisa est-ce que atapa côté to ndenge nini mbo ndeko G8 na moni trouble ekomi kindoki biga tuba pe ekomi kindoki oh mais aza mutu na yoti ekomi kindoki non nakoma no gérer te mutu oyo ayokaka te nakoma no gérer kaka mutu ayokaka te et puis à se plaindre que mutu azo combattre que po azala te na poste wana ya coordinateur de péage ezali président Mvemba ndenge toyoki mais est-ce que ça bongo to za bongo te ndeko sondo ndeko G8 nazo senga na président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba le sauveur du Congo central amema na CNPP bakita mutu wana nazo senga na pardon na miso ya écran pardon memela nga ndeko G8 ale opesa ke ba $300 ba $500 mema ye oketalise mutu wana même ye na réseau social fininga na zakuna te po ngai nde na sali G8 na ndenge nini lelo na lani ba audio na ye tous les audio na zo attaquer ngai minga le comprendre te ndeko G8 et comme problème kindoki na mutu mais na lani ba audio na ye place to fandi tozo seka ye tolobi me ayebite fondation na eza les blancs ndeko na ngai sondo ayeba ki na ni leader à Matadi nga les blancs Congo tous les leaders tous les jalelo tous les animateurs bakoyebisa yo les blancs Congo nde alakisa biso G8 voir to sala déplacement na ba papi levito que no installer ye po nga banda kala na zaka président ya ba leader on comprend alors tozali na visité pour papi levi azali porte parole tozali na visité tozui G8 to tie vice ti to boutique batu ebele baloba non ba leader mususu ba chanza ba côté nala na ba audio po na koma homme d'état et mon lobby et mon bon azur réserve très bien nga les blancs Congo tangu nani akei Jacques Mbada Tikibiso tous les jalelo bakene na gouverneur Atumatu bwana pona komba les blancs Congo ngazaki tout fait ti ba élection salamaki balobi ono ya mutu ambachi balobi o balobaki bachaki nga pembeni nazala mbadu te mbadu tangu oh non batu o basala ngai eza propre o basala ngai eza mbachi nde mokonji mbadu on comprend ba Chasali Tumba azo matisa ngai na bavudi babi alors tamba kei na ngambo Atumatu bwana tangu bango akei na ngambo ya Atumatu bwana
problème nini ekokweya atuma tubona ekoleka comme gouverneur na ba élection biso tofandi boye toyoka kaka makambo affaire mamimi ngai antaki le blanc Congo affaire nini mamimi na bandi kotomboka mpo na ndenge bazosaka na ndeko na nga Justin Lwemba. Très bien. Guerre bandi kiki dernier mi-temps au salaire du point de presse. Oui, oyo benga ki ndeko atuma tubona nkunjambi. Ah. Mais dernier mi-temps yemo ko kaka ndeko Justin Lwemba. Alors les blancs Congo, Cordo Guilin témoin. Alors les blancs Congo, en tout cas, botika na bino kozwa gouverneur atuma be ayebine makamwana te il fallait kaka tozala ensemble. Abenga kiyo. Abenga kinga. Atindela nga na air wana 150 000 francs congolais. Ponga ena bandi ko tombuka na kena Kinshasa nazo sala siko guerre na o kitsaba obi. Siko nga na ko tala boyeno dès que c'est que ndeko atuma tubwana za innocent. Donc il fallait kitsaba arme. Na monitangu na ngo kitsaba arme. Ndeko oyo ensemble ka ba leader muta bien Kabangu. Téléphone eleli non les blancs Congo tolingi kimia na Congo central tolingi mboka ekende liboso nga les blancs Congo na lobango ministre Kabangu alanda ka ba écran ayebisa nga hygiène moko te oya boyi mbongo nga na lobango na mina écran tanga na ye ba yebisi ngai sikoyo olingi nini nga bimbo na lingi siko calme ko na Congo central bapesa yo nini na yebisi ministre Kabangu tozaki na era confinement tozaki na babenga ngo nini ensemble bo wala Vive Palace tozaki na Vive Palace na boîte wana Vive Palace na verba ezaki ba 14h témoin na ngai moko akufa azaki CP ya ngo ndeko na nga Jacques Bovali na Kabangu batuni ngai nini to pesa yo po okitsa ba arme po soki yo lobby esalaka biso bien te na ndenge oza leader moko oyo oza na population pe batu bayokelaka yo nga na lobby mbo eloko ka boko pesa ngai oyo nga na kosepela botongela ngai pont wapi pont eza wana ifale gibando ya kotongango wapi oyo kaboli patu changasidi na changasidi patu changasidi pont lumaya lukula bate bele bakufelaka. Très bien. Na lobi botonganga pont so botongelenga pont eko aider population ya patu changasidi pe ba commerçant nyonso pe ko aider Congo central pe Kinshasa po biloko ebele bimaka njela wana ebeba kaka pont na pont ayebisi ngai apa makamba pont balukolo combien ngalbi eloko te nalbi eloko na boyi mbongo ministre Kabangu aza wana soki nga na kosi atinda ba communicateur na ba ya contredinga nalobi na ozo eloko te ti bato alobaka o acha non tokitisa ba arme ngala zai na atuma tubwana te muntu azai na atuma tubwana chanze za G8 ngai na zai na atuma tubwana te to ya kokota to bundi na gouverneur atuma tubwana na ba guerre nyonso ti ba eko suspendre ye ti lelo mona ngana lobi mabe atuma tubwana yo zalaki na nani depuis temps wana tango yo changer au kiti mandoki au soutenaki homme politique nini non tango mbado akufi na zalaki na ngana fani nanga non après mandoki tango kiti mandoki mais na soutenir gouverneur atuma tubwana tango te négociation to salaki na soutenir gouverneur atuma tubwana tina suka mais vous avez plus na président Jacques Lufwemba mais ngai ne naza boye les sauveurs du Congo central batu belé bazoye baté toyebana kala tango azoya mingi na bakuta mingi na lu na mona ba idée na ye ezaki makasi pe to ikutana na ye 2007 et pas ya professeur Masiala Masolo ayebisa ngai muntu boko soutenir un jour yeyu po ngai maton ngai zaka professeur Masiala Masolo tango ayebisi nga
nakanga eloko wana tangu baélection ebandi ya baprésident nabandi kosoutenir ye oyo yebi nazalaki sel ti lelo oyo nasepeli na bana bato ya brigade nde baya korenforce ngai bato ya brigade banani baodia makaya badadi mbela bango brigade bafoma eloko na bango brigade mwa groupe na bango brigade baye ko région de pas président Vwemba baye kokuta ngai après 7 mois à 6 mois yo déjà évolué qui makasi na président na sepelaki ndenge bayaki pe na fongolaki susu baporte à part bango bato ebele même voir bato ya IDPS bato ebele na fongolaki baporte ya komema epa président lelo oyo ngai ntango atuma tubwana aza na top ngai azali deya na président nakata makambo ebele mpo na président Vwemba faut tanga kombo président Vwemba ko le sauveur du Congo central même président ayebi yango makambo nini neti mais ermo boye gouverneur atoko bengisa makambo moko boye ngai sikoyo obolanda ye te aza moto ya président Vwemba okomprendre batya lelo aza moto ya président Vwemba ngai naoka te bamakambo mosusu mais ngai nafanda na président Vwemba na ntango ya pasi na ntango ya bisengo. Alors ofanda na ye na ntango ya pasi na ntango ya bisengo mais j'ai wita lobby ndenge akomaka te coordinateur de péage ndenge complication ya okoma parce que Justin Lwemba afongolaki ye motema mais on dirait complication ezalaki na ngambu ya président Jean-Claude Vwemba olobi nini? Merci beaucoup. Ndeko G8 nayebisi président assemblée professeur azongeli yo mema ye na CNTP ke o bapesaki place ya $500 pour kala mingi te pas même 4 jours bauti opesa $300. Mingono nzoyebise bauti opesa 3 pas même bon na lelo oza ba preuve oui na lelo yo et ça de 6 jours à une semaine nani apesaki yango président Jean-Claude Vwemba le sauveur du Congo central G8 abengi ngai les blancs Congo antuanga na ampiaka ndenge ni ngapse no G8 ngape na eloko te la minute oyo taka base ba déranger nga mais kako benga président assemblée abengi ye ono na ampiaka président atindeli $300. Alors ndenge ni ya lobaki ke pour poste wana ya coordinateur atindeli $300 yango nga na comprendre te mutu atindeli $300 pas même eka bano finge pas même 4 jours bano take mais problème à coordinateur to loba vérité problème wana ezaki nini ndeko Justin Lwemba a nommé G8 comme coordinateur ndeko G8 abengi ndeko Justin abengi président assemblée professeur Jean-Claude Vwemba excuse pona ko yebisa ye non ndenge zawana ndeko Justin Lwemba a nommé nga coordinateur olobi nini atanke za makama musala abi non ndeka bengi siyo pona makama musala kende mais d'ailleurs président déjà ayebisaki avant que tu solote oyebi conflit à président na Justin Lwemba wa ça va faire courante et bandaki pona ba nomination président ayebisi aye na ndako kuna ono président il faut nous nommer ayebisi ozana droit ko nommer te pour te yebite gouverneur à tout parfois kozonga pour yo ça va faire courante yé moko nommer sikoyo makamba G8 ba yé ko bloquer pour nana bloquer ki G8 penza non muta bloquer nanu ndeko Justin Lwemba eza ministère intérieur Anselo ndeko Anselo installance Selo a bloqué sikoyo alingo latsa président assemblée ber na sens que ayebaki G8 aza mwana ndaku ayebaki G8 aza mwana ndaku tikana nommé G8 tant président ko lobela ye nommé na yo après bani ko kotsa bato en désordre sikoyo ndeko président RG8 a qu'est-ce qu'on a juste basali ba cérémonie na bango biso ndeko pichu témoin ndeko fédéral ya IDPS témoin votre zaina bata IDPS to kelota la président lobino ndeko Justin Lwemba a outu ko invoquer sous ko nommer ndeko G8 en tout cas bo soutenir ndeko
G8 Voilà président. Président azoyebisa biso. Siko nini eko salama? Nini? Tout puissant Gilles Tshumbu. Place makambo bomba minde ko G8 faba mema na CNPP. Oh. Po azo akomi ko djembe na bakabango. O kabango. Ako djembe boy. Eza sujet eza clair, eza ndeko Gilles Tshumbu tout puissant. Alobaki ndeko G8 akotika ko sala te. Comme coordonnateur comme coordonnateur à péage, ce qui a sali alongwe comme conseiller politique, alongwe comme communicateur. Et nani conseiller à communication. Et communication. Tant que sali ndengwana, to yebite ba convention nini ndeko Justin Luemba, bazana ngona ndeko Tshumbu, makambo elali. Tant que elali wana G8 bani ba pression, bande ndeko oyo babengaka nani Chimpi, Prince. Tango bamoni ministre intérieur aselo ayena kisantu bango bake toujours bato Justin Luemba bake susu na ndeko aselo koyebisa ye G8 akosala te bapesi raison na bango no afingaka président république afingaka mama Marthe asalaka boye na makambo lukuta bakotisi babomi G8 tant que bomi G8 bien sikoyo ndeko Justin Luemba akomaki déjà coincé moya bouger susu ezate G8 asali ndeko G8 Nzambe alimbisa yo il faut to ba prier mingi na yo na ndenge ozotanga kombo président assemblée professeur Jean-Claude Mvwema ndeko G8 asali 1 mois et demi azosala tango bakena nkamba ndeko Justin Kenkamba président assemblée Kenkamba place wana ndeko Justin azoko senga na président assemblée provinciale Jean-Claude Mvwema ko yebisa ye ede biso ede ngai opesa ngai ako G8 batu nyonso balingi ete balobaki te président lingi ete mais batu nyonso balingi ete to sala opesa ngai opesa ngai candidat moko nani candidat na yo moko na part na yo po ndeko nini ndeko Jean-Claude Mvwema na kota na yo ndeko Jean-Claude Mvwema atali boye en tant qu'homme d'état en tant que maître ako répondre mbala moko talobi 48 heures asenga ki G8 te asenga ba communicateur ba oye ba ko expliquer place wana te asenga ki ndeko président assemblée provinciale ndeko Jean-Claude Mvwema le sauveur du Congo central ya Congo central apesa ye muntu na part na ye comme par koloba asondo na pesi yo kende wana coordinateur tant ndeko Jean-Claude Mvwema fandi alobi oh mais nga moko na yebi loi gouverneur oyo ba faire courante jamais akozwa a nommé bato ngai en tant que lettre sous sa ministre intérêt au sécurité soki ngai na sali na permettre ko pese mutu na nga akokotisa bato tango ko yinda ko sundola. Ok, je crois que tu vas comprendre le dossier. On si ça passe que Ngonga Penza et Poussani Makasi, tout le Bela Likambo au Italie, élection à gouverneur, Guy Bandou, Baponi, et Bissonio sur les témoins. Mais tu vas dire qu'on projeté, avant même le président qui a signé ordonnance pour l'investiture, il y a Guy Bandou, tu vas projeter marche le 23 mai au lundi. Et au Yazan en tête à Likambango, le Bissibiso. Ne kona yo moko ce qui peut cousin ce qui peut nièce neveu to éviter balobi tout na malamu le blanc mutu moko ya famille na ye bazo linga marche ça le moko ya lundi pona yo olobi ni eza ndeko 45 ans a le canal na ba réseaux sociaux na ba écran ndeko 45 ans kuba o babeta na IGF e bebisi mutu. Donc IGF babetaki wana babetaki na IGF oyebi yango te tika kibwezi babetaki kuba moko tête ya 45 ezosala sous bien te donc yango toujours nazo senga kaka président assemblée provinciale Jean-Claude Mvwema le sauveur du Congo central ba mema ye nanu bakeno tala mutu wana ndenge nini ye
aza chargé de mission ya ndeko Justin Lwemba akende ko soutenir na ye candidat Diom Ndongala. Normalement pouvoir ezaki ya bango, il faut soutenir ndeko Justin Lwemba. Mais c'est quoi que soutenir ndeko oyo Jean Ndongala azui 0 voix. Si vous avez 45 ans, vous n'avez pas même 2 voix, pas même voix monko. Ça marche. Papa nyame ya matadi. Ben là na 45 ans fait. Donc vous avez la cotisation de la famille pour tout n'attendre une tout que na sala dia bien fait. Ben tout qu'on a traité ni tout ina kuba ina bakana chef. Ya ina masa balula ni tout. Demain nous pardonner munu. Beno meka kubima na balabala avec là ou kazo bimisa beno na balabala. Ben meka bima na balabala. C'est que ben yo somi kuba bilao. Mais 45 ans de yo ke ba rime, il paraît yo ozolia et pas ya papa na biso Gibandu yango ozoboya marche salema. Non. Omoni ndeko gouverneur Gibandu toujours soutenir rien. Oyo asala ba action un leader d'opinion ou bien homme sage asala ba action akolingate ba guerre za namboka excès de guerre namboka toko juger ndeko Gibandu na natani e balobi na sima ya makambo ya marche wana ba te belé peneti ba responsable pe mususu baza na sima net banani balobi ngana zoye ba te soki za bongo to za bongo te ba tangi kombo ya pili mutu na yo ndeko na biso Julien oyo mokonzi ya DGRKC numéro 1 ya DGRKC eza ndenge nini ndeko Julien ndenga na yebele banda kala alinga ba désordre te ndeko Julien jamais akokota na basalite wana ya 45 ans ndeko Julien mutu ezosala donc nani azo soutenir finalement ndeko 45 ans tozo yoka soba mikonji moko ba yo soutenir ye mais na kokota détail te mais ndeko Julien akokota détail akosala ngote pe eloko mona koyebisa yo ndeko Julien aza un bon gestionnaire to travailler na ye mingi ndeko Julien na série ya noko na ye colonel Ngwamba to travailler na mingi aza mutu moko akendaka na tout droit. Merci ye azo batela musala na ye d'ailleurs ba leader rebelle déjà liste kenda na Kishasa ba o ba soutenir Fachi Beton ndeko Julien aza na problème mon côté pour bango baza bato union sacrée Gibandu c'est que soki vrai aza ndeko aza mutu union sacrée ndenge ni soki ndeko Julien aza vrai mutu union sacrée ndenge yake no tinda bati akende ko Gibandu donc eza faux débat. OK, débat wana eza lukuta. Alors Tobi Keta, tango président a signé investiture comme ordonnance pour l'investiture, il y a gouverneur Nabiso Sika, Gibandu, docteur. Alors, pour Nabino Netina Lukula, Boro Senga Nini, si tu n'étais pas, ba nomination, ba ministre Kozala, Yozo Senga Penza Nini. N'était pas dans le secteur Nabino, dans le territoire Nabino Lukula. Bon, na sengi na gouverneur Gibandu avec vice naye Grâce Bilolo na sengi na bino boza sage na territoire oyangai ya Lukula. Pourquoi na sengi bino boza sage ndeko Justin Lwemba nazo yoka zozonga na ensemble na lingite bozwa ndeko na ye papi ya koma ministre na biso ya territoire de Lukula na boyango carrément ou bien to boyango carrément soki ba yebisi biso par exemple bazo ninga batia ndeko honorable Guilin Panju wana tokobeta maboko po ndeko Guilin Panju aza na makila ya politique aza na souci ya territoire ya Lukula ou bien balingo cha mutu mususu oyo ifali batuna biso toyeba tokobeta maboko me bakeno zula biso te batu oyo même action ya Lukula ermo malamu akebeta tourner na boma tolingi yango te tokobi na suka conclusion na yo batu balobi pona Jean-Claude Mvemba ba critiquer ye pona makazu tout ça et ndenge ne ko apaiser population par rapport à dossier wana poto 6 na biso émission.
Mbo bande kona ngai bolanda batu te. Omoni toza na elanga bandako ekoyaka mingi ntango mbula. Mupepe koya makasi eka mbula ndako ekoyi. Ndako etanga ezotanga mena elanga ezango kaka matanga masala kwani. Alors ndenge tozoloba boye tokoyoka boye conteneur ekoyi na prince bou batu solo mbula. Donc mbula ezate président assemblée provinciale a très fort nazo senga na ba député confiance au bopesa qui président ya président assemblée provinciale bo continuer kopesa confiance wana bo simbana pour province ke ne liboso lelo yo batu musu nazo yoka ono biso tozo soutenir Gibandu mais ceux qui yo soutenir Gibandu okeno bunisa susu président assemblée ndenge nini po baza président assemblée provinciale za Chimba gouverneur provincial les Anjous. Ndeko 45 ans moko boyono neti a soutenir Gibandu mais moko non atika machaka mankuyu. Tolingi ba mamute na mboka. Merci. Tolingi tozala mutu moko au province na biso ekende liboso. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. En tout cas, à travers cette émission, il est temps. Une émission sociopolitique. Alors, pesa mbote poto kata émission. Na pesi mbote na ngai na honorable Papi Matezolo, fumwa bangunja. Na yibi ko pesa mbote na ngai na ministre Guilain Pandju. Ozoko ma ministre kala mingi te, honorable Guilain Pandju. Na pesi pe mbote na tous les leaders, pe na pesi mbote na groupe d'appui Makuku Matatu. Congo central. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci en tout cas de l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Il est temps, une émission sociopolitique. Nous avons eu l'honneur de recevoir ce soir celui qu'on appelle le Blanc Congo, président provincial du groupe d'appui Makuku Matatu. Avec lui, nous avons parlé sur l'actualité de l'heure, les enjeux de l'heure, affaire Likazu, Chamba, Lungwila et le Tondolo, et pourquoi pas l'élection du gouverneur Gibandu. Les Blancs Congo Lobby marche et levé lundi. Les Blancs Congo Lobby to soutenir le gouverneur Eli Gibandu et to pesape respect na obabengi Jean-Claude Vouemba dit président de l'Assemblée provinciale Nabiso. To kutani na mikolo mizali koya. Ciao.